Yo, tout le monde est là. Yo, on met ça à 48 ans. Mama mbote. Mama, wala mwana nao? Mwana nayo? Siko oyaki awa kosala nini na mwana wao? Ha? Sika za fonda baisi ngeki. Ndo makasi nayo mama. Sika za ko fonda. Baisi ngeki. Mwana oyo sika na fonda kuna utei kobela. Ima kutali mardi. Oyo ko utuko no kutali mardi. Sika ni so mwana oyo te. Sika ngo fonda awa ko mwana oyo. Kende ko sala ni. Ndi na yiki na tikala ko tike na tikala ko tike nasumta mako mona na azwa oyo kobwaka ye oyo tika ye te po place oyo jamais oyo otika ye oyo kobwaka ye ne hein oyo kotika ye te loba be oyo kobwaka ye po awo otika ye pana awo eza lokola zamba mutama wa mona ya muzo pona ni tokena kotika ye na ba onje onje maboya yo fandi wapi hein wana kisensi obio obwagele na debonoma hein yaza na âge ni hein 18 ans wana leki no hein talanga ya lobo makasi leki no asali no nini po boya ko déposer na zamba bona place bozo fan na ne babiki balingi bino te pona cause ya ye pona ye siko ya bozo idée ya koya kobwaka ya mais moi te kilo bosali eza bien te koya kobwaka mutu boye eh mama hein vous avez la famille hein papa mbote précisément awa toza na des bonhommes na tete quartier des bonhommes maziba ndeka ko expliquer biso omonaki ba ndeko basi ndenge nini po oyebaki ndeni ke ba bwaki mutu mobimba awa biso to na matanga moko ya vie na biso pe ya soda kufaki to gene bandaka wana siko to bana na matanga masa biso alangwe masanga comme ça des autres et to zima sa na biso po to atike na ndako to kanje to meme bato ina ba masa to atike na ndako to komi na nzela to kitise po ape mana moni petit mo abisinga ya fodi yaka na moni mama mo aleki ana mona me mona ngoza kufa na mona ide ko so ba oni tsaki no ba ko place masani ni ba bwa ka mona bana eni moni otika siko kande totemenga kasi onde za okasiko tinatiki masana pa ba masa msusu to banola na bango to l'équipe awa eka to komya petana bivie ta pesa ngo mutu ngo yi na to shemi na telefone na moni mutu abisete ko simbete ya kana na libongo boîte eke tina libongo boîte ali na ngamba kuna boîte ezoya na moni batu batelemi na libongo bazozela boîte na ina tuni petsa ngai ese bato baza omona bango abi omoni jeune fille wala tela mano mama wala tela mapembe bango na lobi bango le hotel boîte komi bato bakitsa boîte bani mama tela boîte so bozela bo matana na boîte te na posa mama oyo na oyo maman jeune fille ana erna na lobi bongo amisi misatu na muno amani neti ko susumuka na bisi mama bobi obino bosali oto sali ngabite na tuni bobi obosali oto sali ngabo lokola bobi lo bosali te boya bozo lo kuna bino go déposer kuna to balki na ba bazo mwana bazo lo la bo po sona bi mwana po eta sotaka butu ba riska ki makasi bangi ba beta makasi mama mo bazanga na papa basani bato bakanga te na biso bino vérité basani ni ba boaki mwana kuna bangi basani ni baki mabazo bato bakati baki na manji na zi bango na bango ti awa bazi mwana
et bazuma na tondimi tokutani na papa Kalema si chef de localité na biso ateli singa mwana likamuni na bali pe expliquer ndene expliquer boy papa bi que non c'est là de façon que non mutu moto asima ba mutu moto abeta ba moto nditi na bio ya l'état ya omoni que non to ya nditi na bio kuna na butu vers 19h papa Mbote toye lisusu na quartier oyo yo tomoni mama moko uti na Kisensu ayo kobwakela mwana na kati ya quartier na ome bandeko oyo ya quartier na mpe balalaki te basili kotia mama maboko nayebi te etaki yo chef du quartier olobi boni batete na 13 quartier mibale ezo souffrir ya biso bazima emalemba ezomona yo mais moto Kisensu ce n'est pas Matete ils ont commis le col à biso Matete metala basaité ya Kisensu et tout que même biso to kuna bibembe mosusu uta na moni déjà que moi na ngai oyo linga lo pesa mawa ki babenga umba corona te infraction individuelle ba moi ba corona te ya malam bazali na kat ya bango bambe mosusu bazali vraiment ça ko payete je comprends pas si on va pas que les matchs pour azala te pas compléter penga asali musala biso histoire ka égal alors comme l'autre batia qui est déjà dans ma boca police nationale est l'instrument de la sécurité publique ce qu'on y était musala ezate papa Mbote ya obakisa ezani na concernant ya makambo tomona kati ya quartier na bino na Debonome non ya kobakisa ezali te na sepele mingi na bilengi na ngai ya quartier premièrement Fredi makanisa asali mpe abosani te bakonzi ya civil bazali ayako kolanda ngai namoni ke non likambo ndenge boye faut la police ezali kwa biso tozali soko ju problème il faut que la police les plus proche na tempe ba yami pe biso bien ba ji passer un peu constat et là que ezali wana tozali na localité moko abandonnée à elle-même matiti ezali ebele bango bazo profiter kosala biloko nyonso parce que pas na biso nzela ezali te matiti moto akubuto koyiba il faut kaka ya lao ya emolili et alors bazo ko bebisa réputation ya bana ya quartier ote quartier boye peut de l'année bien quartier molili legi makasi banzela ezali te ezali quartier abandonné bakonzi baza koyeba yango te eza na bamatiti yango bazosala biloko mabe na kati ya quartier na liloba koloba mpena mingi te nasepeli kaka po domi nazalaki te nayoki ke baye kobwakela biso mwana pembeni ya mapango na biso kofanda le pourtant ke bazoloba nini ke na quartier oyo il y a beaucoup de criminels, il y a beaucoup de bandits au Salamabé, mais quartier ngo eza nango bien. Pona kaka ba matiti na biso ezo bima banzela na biso tel mezate yango ba bazo kutana na mabe na bango misika na lisensi. Ezo ko de la biso. Sepelera na maman mokonzi. Na musalo basali. En tout cas vraiment merci. Merci mais maman oyo asali makambo mbala sima bandela ngo benati. Mbala sima vraiment eloko boye soka sali bakonzi bino moko boza wana botala ba problème oyo. Donc kraka vraiment. Merci. Maman la sepelité na artifinde konanga moi ça sali parce que na teli na nous débat na mauti musika kisensu kuna ayena débat na apporter les milliers aux non milliers montant asali makambo na 18h. So ya ki ba milliers ko banjile ngo sama mba na 18h te. Na bela zamba kwa sala na 18h malemba ko sala bote pour insécurité. Courage za la raté mulili banzela mikemi ke bazamba papa. Tala mamba bo asali pena. Atiki na biso bera bo za la raté en tout cas na sepeli. Eza la bera ba otiki la bino. Eza bera ko so ko za kiti eza bera. Bera mo mba ngi ba sindo la biso bera. Mwana boye pensa. En tout cas Beta yo.